Il faut oyeba ke mboka ezalaki na ba étranger. Mboka ezalaki na ba Rwandais. Mboka ezalaki ya kotekama. Mboka ezalaki na Joseph Kabila. Lelo eloko liboso biso tozako sala politique otobenga bongo politique ya les corbeaux et les renards. Comment flatter Joseph Kabila peut s'habiller au pouvoir pour être tout le peuple d'abord. Lelo Kabila yo akimi. Lelo système même ba français balobaki que ça pratique même possible na Félix Tshisekedi a déboulonné système Kabila. Lelo oyo système Kabila a déboulonné na 2 ans. Alexis Tamouema Bakei, Janine Mabunda Kei, Ilunga Bakei, Makamunyo Sesili, armée yangoyo, totindi na Lubumbashi, tozotinda na Est. Kabila moni ba présence à militaire ya Fati tout la mwisi ya zaza na niveau ya Dubaï. Alors premier ministre au Fati a nommé azotamwa na programme chef de l'état alors bibeke po oza na ministre na kati ya gouvernement nanga élément liboso intègre. Premier élément intègre. Deuxième élément au premier ministre azozango il faut avoir l'expérience. Expérience à lokuta tendenge ba mende bazaki na même couleur à pembe. Non, menda zongi te parce que menda za na kati ya gouvernement Fati te. Menda zo ba ko yamba Maman Fati alobaki clair alobiki non nde na zabwe na boyi ba polémique je ne peux pas finir le passé. Mende soki akoya Menda yana mais lingi koloba te ke mende akosala na kati ya gouvernement ba yambi. Je crois yo moko moni déclaration menda sali alobi clair que non, je suis prêt à servir la République là où on aura besoin de moi. Wana za la maloba menda lobi. Mais ça signifie pas que ba ozoye parce que na kati expérience oyo premier ministre azo senga na ba membre gouvernement eza expérience ya kokosa batote ke ofandi noka bozo mona mende po mende na ebite ezaka makila ya batu baboma na Kabila esala ke bakoma bongo tonini po omona sima na biso eza bleu mais soko tuni mende eza couleur ni ya kolobaka rouge ate eza pembe mende kolobaka rouge donc eza papa moko interlocuteur ya malamu un homme qui sait bien parler mais le kuta na monoko nae or que na régime Félix Tshisekedi to lingite batalo kuta babanda ozala donc Kalev doit faire beaucoup attention hein? La justice est indépendante et c'est que Kalev a sa justice na chef de l'État. Il y a l'institution président de la République bien sûr, il y a aussi l'institution cours et tribunaux. Dès que les cours et tribunaux bazana posa na yo et c'est kozalate au mélanger na chef de l'État na cours et tribunaux. Biso nyo sotolobia que la justice est indépendante. Comment est-ce que yo zoloba ke makamo lingo loba il faut yebisango ka chef de l'État. Kalev, est-ce que chef de l'État a master na yo? Azobanga bakange na ndenga mabete. So ezaki na ndenga mabembele bake ko buka portail nda oneba kotele bazuiye. Ozomona? Kabila okuta zaki mokonzi na zako tinda sala mabe wana. Amonika 1800 commando bakitia kimi. Et bon so ba commando batia ngo kaka na ma campagne na ndako ya Kalev. Un père abota ki na koma matata. Est-ce que yo yeba tata moko boya bota matata ponyo na koma matata ponyo? Jamais. Toyokate. Tomonaka matata ponyo aye. Matata pona wuti na famille ya bourgeois te, na famille ya riche te. Mais lelo matata pona comme multimilliardaire. Mbongo contribuable congolais, matata pona zo yango atie na poche. Madame, est-ce que vous avez dit que vous avez dit baninga mususu bazalaka ke papa ne azalaki riche. Omona ko famille Bemba. Ata mongo bazwa na deuxième république na Mobutu, ce n'est pas un problème. Oyeba ke na époque ezaki na bakomo moko ba Bemba Saolona. Bazaki bana ba bourgeois ça tokoboya te toi na motema bela motote mais comme moko kaka ebimi na ba 99 awa ba 2000 awa matata ponyo ebimi mbala moko lelo ekomi milliardaire. Mbote balandi ya Congo Lisanga Télévision, merci pour vos rebelles ya Rolanda Biso partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube le message le même matali politique ya mboka Congo le penza te kokutana mona mboka abesho le penza mikolo ebele so ipe bambula to koloba na penza to sola sur ba question d'actualité le lengeni ni mboka e ko tambona ke jo pesa inviter na mbote mama Jeon mbote bandeko nyonso bazolanda biso na chaîne na biso vraiment santé zamu malamu na système ka ya béton muto ba pesa chance te lelo Félix Tshisekedi ye batu nyonso ezala el lamuka ya el muzito na el Martin Fayulu bango ba panzani Kabila yo tout la mwesi ya zaza donc on comprend vraiment que mboka Fati azana ko bétoniser ba congolais voilà. Oui, obi bien Fati a ko bétoniser ba congolais kala pete gouvernement e ko bima parce que ba consultation premier ministre a ko sala tomoni mwana mboka Bemba lekaki tomoni bato belé ba l'équipe ba consulter bango et là on dit peuple congolais cause na gouvernement.
gouvernement déjà le premier ministre a passé déjà ba conditions aux alaka éligible na gouvernement na il y a aux alaka candidat ministre na gouvernement na il faut d'être d'abord un homme intégré et loko ils alaka rare na ba congolais sont des escrocs. Les Congolais sont des aventuriers partout dans le monde où ils ont valeur. Alors, le Premier ministre au Fatia nommé, à un programme chef de l'État. Alors, pour les ministres, le gouvernement élément intégré. Premier élément intégré. Deuxième élément, au Premier ministre, il faut avoir l'expérience. Expérience à l'okuta tendenge ba mende bazaki na même couleur à pembe. Non, menda zongi te parce que menda sana kacha gouvernement fatite. Menda zo ba ko yamba maman. Maman Fatia lobaki clair lobiki non nde na sabo na boyi ba polémique, je ne peux pas finir le passé. Mende soki akoya Menda yana mais lingi ko lobate ke mende akosala na kacha gouvernement ba yambi. Je crois yo moko moni déclaration menda sali alobi clair que non, je suis prêt à servir la République là où on aura besoin de moi. Wana za la maloba menda lobi. Mais ça signifie pas que ba ozoye parce que na kacha expérience oyo premier ministre azo senga na ba membre gouvernement eza expérience ya kokosa batote ke ofandi noka bozo mona mende po mende na ebite ezaka makila ya batu baboma na kabila esala ke bakoma bongo to nini po omona sima na biso eza bleu mais soko tuni mende eza couleur ni ya kolobaka rouge ate eza pembe mende kolobaka rouge donc eza papa moko interlocuteur ya malamu un homme qui sait bien parler mais lokuta na monoko nae or que na régime Félix Tshisekedi to lingite batalokuta babanda ozala donc peuple congolais azala calme donc bato par rapport à question na yo madame Jeon et loko bino bokozela na gouvernement ya Sama Lukonde eza les social les peuples d'abord peuple les peuples d'abord des ango mais peuple ko serrer maman il faut yeba ke mboka ezala ki na ba étranger mboka ezala ki na ba rwandais mboka ezala ki ya kotekama mboka ezala ki na Joseph Kabila lelo eloko liboso biso tozako sala politique to benga bongo politique ya les corbeaux et les renards. Comment flatter Joseph Kabila peut s'habiller au pouvoir pour être tout le peuple d'abord. Lelo Kabila yo akimi. Lelo système même ba français balobaki que ça pratique même possible na Félix Tshisekedi a déboulonné système Kabila. Lelo oyo système Kabila a déboulonné na 2 ans. Alexis Tamouema Bakei, Janine Mabunda Kei, Ilunga Bakei, Makamunyo Sesili, armée yangoyo totindi na Lubumbashi, tozotinda na est. Kabila moni ba présence à militaire à Fati tout la mwisi ya zaza na niveau ya Dubaï donc on comprend vraiment que non changement maintenant ezoya changement ezoya babi Kabila bino boko lobato ka ba IDPS ba ko ganga Kabila ki exil na Dubaï Kabila kasi Kabila ki réunion ya ancien chef de l'état babi Kabila ko bima président ya ancien chef de l'état nyonso o ba leka na mboka au moins que Kabila ba immunité zoko baksa masuko baksa maman na monde entier lobaki ozala mutu mo ozana problème maladie mentale. Ozolanda ou soit malaria et comme on a niveau moko exagéré. Oloba makambo wana. Na monde entier za na réunion ba ancien président Mama Jeon. Oza journaliste investigation. Bon mekana ko vérifier est-ce que réunion ba ancien président ça le magawapi. Tozaka ke non, ils ont réunion ba ancien président. Le problème avec Joseph Kabila zaki na deux pays. Soit Chine, soit Dubaï. Alors na Chine ba Chine ozo kompane na Chine ba Chine ba entreprise akenda ko chakuna nde yango na Dubai ba yambi Joseph Kabila ozo comprendre tango peuple congolais azo expliquer biso pona ko loba ete Kabila ke kuna na Dubai pona réunion à ancien président mais il faut être malade il faut ezala mutu moko ozo souffrir na maladie mentale réunion à ancien chef de l'état et ça le mawapi depuis aux journalistes et investigation place ni no mona déjà que réunion à ancien président c'est pour la première fois non Joseph Kabila mutako sabinote to luki sal tout le monde était. Tout l'équipe là, ça va Salema. Tout le monde était. Quand depuis baloba qui a mission moko ezate madame Jeon. Olive avec Bobo sanate ke mobali nae aza soda. Soda tika teke ayo ki sama. Mais maman Olive Lembe sengeli ayeba, zela na pona madame Olive Lembe na respecter pona maman Denise, au moins maman Denise aza maman Marthe, ba maman Clotilde, maman Botinga o atika biso baza ba maman Jeon, hein, oza maman Marguerite Boulenge na yo, ozo mona na respect ba maman, tika to benga ata madame Olive Lembe. Madame Olive Lemba zolba ki mobali nanga aza soda. C'est bien sûr. Mobali ne aza kadogo. Oso comprendre aye na 1997 awa comme kadogo. C'est bien sûr. Mais ceux qui mobali na ye aza militaire. Olive Lembe sengeli aye bake mobali ne aza kadogo militaire bien sûr. Mais nous là, quand je parle de nous, c'est l'IDPS. On a pu réussir à chasser un maréchal. À plus forte raison,
un Kadogo ou a eu formation militaire en 97. Donc ils ont maloba. D'ailleurs concernant cette dame Olive Lembe, mobali neta ngazo ki mazo kende Dubai ya zana ba Congo. Azo sala be mission na babilanga na lokuta wana ko lobaki mobali nanga akimita. Azaki surpris ko yoka ki mobali na akimi. On se comprend. Era yoki ke mobile akimi akanga munoko mona akenda subilanga. Akenda bilanga te akomi ko banga ba policier ba sécuriser bango po bazali na confiance ba mura na bango. Lokola ba policier ba komi na kinga kati na GLM moya yawa ezate. Voilà donc ils ont un petit problème madame donc peuple congolais soutenons Fati, c'est notre frère, c'est notre sang. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis mort, il y a ambassadeur italien. Et si déjà, encore, ils ont rapatrié na mboka na Rome, bakundi. Kasi mingi ba koloba ke ambassadeur ye penda ba ko sa copper o iba ba minéré kuna na est ya onde liwe zuye na ebité yo ko koloba ni na likambo parce que mingi ba interpréter likambo ngo bongo. Madame Jeon makambo ambassadeur wana to lo bebelete. Na Congo, c'est le seul pays dans le monde où il plus de 12 millions. C'est le seul pays dans le monde où on maltraité biso. Pour na minerai na biso, pour na richesse na biso. Pourquoi bolingi bo diaboliser ka ambassadeur ya Italie a kufi? Mais bozo mona chauffeur na yete waza congolais ndeko nanga congolais. Yepe a kufi. On est comme ka ambassadeur. OK, ambassadeur kenda ko yiba ne ba minerai. Madame, ça c'est quelle escroquerie na niveau ba corps diplomatique au baza accrédité na République démocratique du Congo. Ça, c'est quelle escroquerie? Un ambassadeur qui se déplace dans Mboka Bapaya, sans pour autant signaler les autorités congolaises, sans pour autant signaler les services de sécurité. Ambassadeur Rwanda, que son âme se repose en désordre. Vous comprenez? On a façon qu'on nuit le peuple congolais, et ça façon qu'on nuit le peuple congolais. Donc, Bayaki, tel qu'ambassadeur se déplacé à Zokendena, à Kena Goma, à déplacer sous Nagoma, qui est Kota Baruchuru. Côté Bitumbe Salema na mwaka polo na mwaka bepo pona nini kope zalaki nini akende ko bimisa ba minéraux zalaki kuna parce que zana loi de Vienne moko convention à Vienne basina loi ba mituka ba diplomate ba valise ba diplomate ba contrôle kangote on se comprend mais ba congolais to kofi ebele plus de 12 millions ambassadeur wana ki okufa pona muyibi na ye na lokoso na ye ezo proof oyebi ke lelo yo bat bazolo ba ki ambassadeur makambo ambassadeur à Italie parce que ba yebi malamu ki akufi. Ce qui est ambassadeur à Zalaki qui a coufité, mais le bolinga boye ba peut que il y avait un ambassadeur il y a Italie à Kenda Kikuna. Pour que d'une manière frauduleuse. Donc mais c'est l'ambassadeur nazana ta koyo ke lo mawate. Ko perevese ke ba beta ko donc bitumba oyo zo mona salama na est pays eza ba Italie, eza ba France, ba Belgique, ba Union européenne. Bangonde à cause ba minéraux, or que Félix Tshisekedi a une politique au bagage. Non, to kende na coopération gagnant-gagnant. Fati a une coopération gagnante-gagnante. C'est-à-dire, vous vous donnez, la République démocratique va vous donner. Mais bango baboyi politique, il y a gagnant-gagnant. Bango balingi politique, mo bayaka, ba iskroka kabiso, ba yiba kabiso, tala lelo sor nango. Baki kokufa. Voilà. Oui, Chole, tu comment pour ça moke na suka émission na biso na biki na zio penda moi na lombango Chole to betano masolo ya ba arrestation to be interpellation e ko salema ba proche à Kabila ndakisa ancien DG à Aner Kalev pe matanta ponyo lelo fallait Kalev va se présenter lisusu kuna na palais de justice kasi ya boko ya alobi makambo ya zanga ya koloba akoloba ona bazuzite fa loba kana miss ya chef de l'état to ebite makambo ngo ezani ni atako biso na yo to ebi Kalev doit faire beaucoup attention. Hein? La justice est indépendante et c'est que Kalev a sa justice dans le chef de l'État. Il y a l'institution président de la République, bien sûr. Il y a aussi l'institution cours et tribunaux. Dès que les cours et les tribunaux bazana posa na yo et c'est que on mélange le chef de l'État na cours et tribunaux. Biso nous sotolobia que la justice est indépendante. Comment est-ce que il faut yebsango ka chef de l'État? Kalev, est-ce que chef de l'État za master na yo? Azobanga bakange na ndenga mabete. Soki ezaki na ndenga mabembele bake ko buka portail nda oneba côté le bazuye. Ozomona? Kabila okuta zaki mokonzi na zako tinda sala mabe wana. Amonika 1800 commando bakitya kimi. Et bon so ba commando batia ngo kaka na ma campagne na ndako ya Kalev. Akosala nini? Nde bazobenge yaka. Makambo alinga loba wana mutako ko bikisa ye c'est la justice, ce n'est pas le chef de l'État parce que l'État chef de l'État ezali état de droit, le respect des principes, le respect ya justice congolaise. Voilà. Matata pono me yo yebite. Ozo yeba esengeli peuple ba yebeloko moko.
Madame Ozomona Batebele peut-être aya na communication qui dialelo. Ayembaka fachi batuba monaka ye. Mais nous on fait la communication avec donc comment je peux expliquer na connaissance ya cause union. Ba principe to tchaka liboso. Na yaka nanga teke na zangi koloba makamba fachi na bandi oyembaka fachi betote. Tozo prouver na peuple congolais en quoi Félix Tshisekedi est capable de faire. Biso to ya lokola ba papi tambate lokola ba makolo tambola te. Lokola ba lamber mende te koko sa peuple congolais. Biso to ya to biki na espace à 2 ans tala ndenge mboke zo kende liboso. Ozolanda madame. Le vrai problème c'est quoi? Na kombo prenons d'abord l'exemple à Matata Ponyo. En dehors ya Matata Ponyo mapon oyo yebi azaki ancien premier ministre na mboko oyo. Tozwa kombo mususu ya Matata Ponyo te. Donc tu évites kombo ane utaka boy Matata Ponyo mapon. Ozomona par exemple nga Lumbu Onken Trésor Semono o batu ba ka Abechole. En dehors ya Lumbu Onken Abechole boyebi, il y avait un père, son nom était Gordien Lumbu qui était mon père, mais il y avait un nom Ikwetina Abena Kloti qui était ma mère, o auti kotika biso kala mingi te. Ozomona o senti que kombo na nga ye na bote. Mais ndeko Matata pas aito ebi ekisia Matata. Na zolo bande kwa Matata te. Po ba bengo Matata, il y avait un père, o abota ki na koma Matata. Est-ce que yo yeba tata moko boya bota Matata Ponyo na koma Matata Ponyo? Jamais. Toyoka te. To monaka Matata Ponyo aye. Matata Ponyo wuti na famille bourgeois te. Na famille ba riche te. Mais lelo Matata Ponyo comme multimilliardaire. Mbongo contribuable congolais. Matata Ponyo zo yango atie na poche. Madame, est-ce que vous moni ki to kozalango sir? Baninga mususu bazalaka ke papa ne azalaki riche. O mona ko famille Bemba. Ata mongo bazwangi na deuxième république na Mobutu, ce n'est pas un problème. Oyeba ke na époque ezaki na bakomo moko ba Bemba Saolona. Bazaki bana ba bourgeois. Ça tokoboya te to na motema bela motote. Mais comme moko kaka ebimi na ba 99 awa, ba 2000 awa. Matata Ponyo ebimi. Mbala moko lelo ekomi milliardaire. Alors bino bolingi justice bengi ça était parce que aza Matata Ponyo. Matata Ponyo ibi biso mbonga bukanga lonzo. Ande ora mbonga bukanga akeni ofunda kasi. Soki amoni kaza na raison. Mais pourquoi on multiplier ba point de presse? Matata Ponyo ko intimider ba tout temps. Tant que tozalaki l'opposition ba sala biso rien. Lelo fatia za chef de l'état yo za sirke to banga Kalev. Kabila ye wana kutu mokozi na banga kimito kimisi. Mais bazo ko sa peuple congolais wake Kabila kimite ake réunion ya bancien chef de l'état. Ça c'est quel qui bololé na muto ba congolais. Réunion bancien chef de l'état. Vous comprenez, madame journaliste. Donc, Matata Ponyo faut expliquer biso mbongo ya contribuable congolais. Oh, bah, pesa qui peut passer la Bukanga Lonzo. Peuple congolais allait à 3 fois par jour. Maman, osomona lelo congolais comment complexé, madame. Lelo congolais azana complexe, congolais azana songi, congolais azana tcha ponza lezana libum. Omona mutu alambité. Nandaka ba voisin soso kuna ba kalinga. Yoko to sala nini? Oko tcha. Siko biso na régime afati. To lingi ke super de marché to mona ngo lik c'était. To mona super marché lokola wenza makolongulu ya kauka, mutu nyosa kota ka somi dolé na ye, mutu nyosa kota ka somi mo eloko pona bana abimi ake. Mais lelo tala lelo. Omona congolais azoza photo na ba supermarché. Congolais qui est dans le supermarché, à une photo, tchac, dans un supermarché. Ça c'est quel complexe, ça c'est quelle bassesse va quitter ce Congolais. Hein, madame, est-ce que vous avez un supermarché comme il lix. Sardine, kolia na lipana, secret na fanta, et comme il lix. Et moutouan ozo boulenin, alia ka soso chaque jour. Ok, bah soso, et même la bison de ma boum passe. Vous comprenez, madame? Donc, Matata Ponyo, tu nous dois les explications. Mbongo na biso to pesa ki osala Bukanga Lonzo otia ngo wapi madame soki Matata Ponyo zo répliquer o risque lobi na tongo na siliki na na base na parlement de buna nga 10e ri na zui batu to na justice na ke même Matata Ponyo na justice afuta biso lelo Matata Ponyo atonga université privée Matata Ponyo mapon na Kindu lelo Matata Ponyo sala ba cité na Kindu na classification ya ba ville ezalaki ya suka na République démocratique du Congo ezaki Kindu mais Matata Ponyo komisi Kindu moko ba ville ya kitoko parce que pour eza ville na été non na kotombo la Idiofa te na kotombo la République démocratique du Congo. Moi je suis du territoire d'Idiofa mais mon président Edi Kasai mon boss nanga minute oyo eza président Félix Tshisekedi wana lingo lobateke nazo respecter ba konzi mususu te. Le vrai problème est que Matata Ponyo zongi sambongo ya ba congolais oyibaki. C'est ça le vrai problème. Comme na biso na suka Abechole message na balandien so ba rolando à travers Congo lisanga ko loba nini. Bandeko ba diaspora boza la calme. Élection ko salema nango pe na 2023 te. Chef de l'état ba ya. Parce que so tunika bato ba talanga na sala émission ba ko yebiso na élection na sociale ba yebiso to na poste social. So tuni peuple ba talanga ba yebiso ke na ozwa musala na osala élection lingani ya lobaki na ke sala musala. Congolais za na ta ko perdre te ke to ken élection. Awa elo to senga na président Fati peuple congolais social et fanda.
état de droit fan oyebi ke na régime Félix Tshisekedi madame même soki général azotungisa oya koyebisa biso ça je vous dis la vérité. Ça, je vous dis la vérité. Au début, dans la République, il y a Joseph Kabila. Si on a venu au Bordan, et un colonel Mogo Azalakawa, abani on maltraité votre quartier. Pour pas ça les côté. Na régime na biso to lingito zalego. Na mobola na riche biso no sonzela moko. Muta kolie pas muta azate. Mais na régime Kabila zaki moi muto mogo za capitaine na coin. Il faut voir moi na capitaine c'est quoi? Le rôle de la police et de l'armée selon la constitution congolaise était de protéger le peuple et leurs biens. Mais la police, il y a Joseph Kabila na Mobutu comme maltraiter le peuple congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, il y a un état de droit au Bénin. Nous allons respecter les principes, nous allons respecter des valeurs, respecter le peuple nao. Peuple congolais, bino bandeko bogolandanga lelo, tomi lingana, tomi tosana, totika haine, totika jalousie, totika tribalisme, totika népotisme, et que fout à te pour ne moque kende malam. Merci beaucoup, Madame Géon. Botika la malam, mais n'oubliez pas de s'abonner massivement car en 2023 il n'y aura pas des élections, nous avons besoin du social et c'est tout ça l'identification à peuple congolais. Toi Joseph Kabila, est-ce que réellement Azata moi na Laurent Désiré Kabila toi Martin Fayulu pour vient Martin Fayulu na lera peu fort na bi tata nete na bi mama tena mona ga bima candidat président de la République ozo comprendre toi mama ya na tata matata ponyo mapon ozo mona ko nga mama nga Clotilde Kwetina ata kufa yo mona papa nga Lumbu Gordien, Azana vivant, on se comprend. Mais comment est-ce que Matata pour ancien maître, notre ancien premier ministre, Tata n'a été baraté. Nous venons à Madidi, Martin Fayulu, Tata n'a été baraté. Est-ce que vous avez ça suspect Kabila ya à cause biso moi na Kabila, Ibrahim Kabila bima le bikete, il faut toquer Aden. Donc moi quand ils allaient qui retourner na ba Camerounais, ba Sénégalais, ba Rwandais. Alors yango to sengi to ça la identification pour après identification na to e ba Tata muto na mutezana ni pomboge kende liboso. Nzamba pambola bino botika la que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo, son excellence Fathi Beton, au Lingite Brazé Zapembe Nikatisa Kende, Tikabiso Kimia. Que Dieu bénisse le peuple congolais, mais que Dieu maudisse les étrangers, balinga kotia biso na kati ya divulgation. Amen et au nom de Jésus. Amen. Merci Balanza Congo lisanga bonaki biso partout dans le monde entier. To kombo na suka, to ambeki mino mwana mboka chole na penza to lebeki sur ba question d'actualité. Merci mingi na Christ na kibona si ma caméra. Merci na bino nyonso to senga mino bo s'abonner massivement, bo aimer, bo partager ma vidéo na biso et aux amala mingi. Soki nzamba zongi te to kutani na mikolo zali koya.